makambu TV. Hein, eza makambu TV. Babi likase kauka et la posa pétrole te pour epela moto. Babi cordon zander la sima caméra. Donc, tobete lisolo ya abonnement. Abonnez-vous massivement babi na kata Londres. Hein, chekina kata la mo na suka ba mama. Hein, na sir na ngaketi ya momo. Abonnez-vous massivement à la chaîne Biso Eza Makambu TV. Abonnez-vous massivement à la chaîne Bino Eza Makambu TV. Donc, Eza Makambu TV, c'est Makambu, ya groupe leader, IPC les clans des guerriers. Abonnez la chaîne Biso Eza Makambu TV. Boko kuta Makambu bien Eza Nakati. Bagagi a bien boko seka boko za de cité. La séquipe on a candidaté. Bon, oh Eza Makambu TV. Oh, Alpha Osingi en personne. Donc 2020, tu démarrer déjà. Parfois il y a un Alpha Osingi Boyana Eza Makambu TV. Artiste yo Shakira Thérèse. Et le bébé vraiment exact. Bien mon bon na ramsa ningi sala. Check. Bana kin. Bana poto. Isanga patient. Na le sel à terre. On a béni Sabino. Pour s'abonner massivement. Na Eza Makambu TV. Artiste Nabino naturel Caps Pro Yeyo. Veut dire na clan des guerriers. Ceux qui nous en a besoin autant la biso monde la biso sepelo za makamba kitoko neti ba histoire ya bouye. Abonnez-vous massivement na kati ya Eza Makambu TV. C'est que Eza Makambu. Ah, Nzambe na lola. Sikanga na kumisa yo. Po ete mokili ba mepesi na bisengo ya pamba. Nako kumiso. Tango nyonso na vinanga. Nako yembelo. Na ndengolongi singa. Nako kumisa Nzambe Tango nyonso na vinanga Nako yembela Yahweh Nako Ambule zako kanga lumpango ndengo matembele zako beba kalikola bangulu kamadi uyu na mpoto uyu bana mpoto bakoma lolendo na bambongo biso na kisasa wato zako nyoka makabino na mpoto bozaka na bambongo bozako tikaka biso ndenge wani zilana ana kombo na hiyo Orinjenje, orinje. Oh, pato univers Eriki Mandala. Moto na mbongo ya kisasa oyo. Oyebi yo mokolo wana na vandi na zako sa musala kaka na mpango awo. Tango na zaki ko sa musala wana natala boye apeli ya Beni Kaponda motema ya sere bonbon. Na kati na Afrique du Sud wa. Ayebisi ngai bakoli na ngeza yake pai na yo. Il faut tinda ngai na kisasa. Papa, ngai na kisasa wana zako nyokwa me. Oyo porte yo zako fongomeza mbwate. No. No bana nyonso bazaka sawa te ba misusu bakoma na bango kota lufu wana bazako teka kabiloko na bango na lufu. Batika ngai awa ngai moko. Bozana mono alidole. Aidole bokwala, aidole bokwala wana. International. Kasi ye wana. Merci papa, merci. Nazako zilango penza liuna mpoko atinda ngai biloko wana. Koluka ngai ezo ya confinement te. Confinement c'est silaka. Tinda ngai biloko na ngai yawa na kisasa. Merci ba, merci. Eriki Mandala pato na univers wana yo. Yesu na ngai. Nazako zila yo, nazako zila yo. Ok, merci. Naturel.
ne. Zidane. Nasota bina libanda wana. Nasubanga ne mbwana yo wana. Yaya. Boule na yebisi yo boule mokulu wana utiko kanga mutu moko na susi sawa. Ngai moko ndenge na sawa na komi ko banga mbwa wana boule. Tango zwa na mbango na ngai ayambo yo kota wana. Betana no kokoko na musika. Wane sama ngongo na yete. Yo za oboko la banguru ba wati. Boko soki na sako boko la ngurubu, soki ngurubu akomi boule. Baro zo bang. Po yo yebi boule te yango wana. Naturel. Nyama muta mokuse. Naturel. Yo mutamora yo zo banga mbo yo somba. Kasi yo za asi moko na boule. Merci merci. Tala, dikamna yele wani tani naturel. Amo ba solo biye kama malamu. Dikamu ya credit. Yo mbara moko na toi utelemi. No, Zidane. Komemaka ngai na bojoba wana te mpo ngai bojoba oyo yo za komemaka ngai wana. Nalingi yango lisute mpa. Ngai ndenge na za wana za na ba deception na fina ngai Zidane. Komona te pona za kotambola Zidane ngai na miti tisa kwa mbisi na ikumbeli. Na miti kina ngai ndenge wana. Ukamati iyo otie ngai. Ukamati mafuta otie ngai Zidane. Soko lingo kamata likambo te na vie. Tika koluka kaba problème Pona ya kisa yo makambo epesa ngai mpasi na motema. Yaka Zidane. Yaka. Zidane. Soki naza koboya likambo Zidane naza koboya likambo na vraison na ngai. Zidane. Natema wapona na kisayo. Omoni aba komini. Patrimoine. Retour au wapi? Au village na mboka. Bifuma Cyril. Zidane. Oyebi moto yo te Zidane. Oyo za girlfriend na ngai to botama na ye ale libere atika ngai pe libere. Moto wano za komona Cyril wana bifuma. Papa, azonga na mboka, akenda na ye na mboka. Po kisasa ya zaika kasoki moto ye fai na ye akamata credit apesi. Oh? Soki moto ye akamata credit apesi. Ayerobi apesi. Ya kanisa kitagwa zako pesa ka yendege wana na Rolando wana batu bazako betaka ye maboka. Baza kumisa ye. Akufa liwa ya njinji. Ya sol. Akufa liwa njinji na vero toko ya mpakati. Ya ye mami. Tango batu bazako seplaka na yendege wana. Bazako seplaka na njuka zako saka nini ye? Azoko pesa. Kasa quiet. Nenge za wana azonga na mboka. Yango moni ngai. Nako kamata na ngai credit tempo na ringite makambo yera ngai na njo. Na likambo ya credit. Soki kamata na yo. Kamata na yo credit na yo. Ina linga kanisuba problème te Zidane. Bifumo oyo asoka zonga na mboka. Kaka ndenge na yebisi wana kwanza ki kopesa ba credit et pas ya ba client na. Il faisait crédit à ses clients. Yawe shumone na kwa. Azaki soki client ya pesi ye credit akei. Soka ye solo ba pesi ye credit akei. Ngai pena kenda kozwa credit mpota ngona za kozwa credit sika yebisa ngai na mpango moko na tika. Eza kutu mobimba tendenge zawe. Eza demi Dakar eza kwede. Hey, yebisa ngai soki na pesi na ke kozwa credit ya ba. Natire. Lobi soki ba yawo. Yebisa ngai na kopesa nini? Natire. Oshungi ndenga. Bali bakusango yibe zeri kamu. Liwenda. Yenda mu. Sio uyisinga boy. Ngati shibwanya. Yango wana. Ipesinga bayele. Ngapena kuzwate. 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 Wa na moni ndakuna lili nazusonga makolo. Akoko yango ngana butameli awa na komini mpakawa mboka na ngani yibite na ukene. Zira nini? Akutu na yetoka. Oyo na yebisi yo kutu oyo bifumo oyo. Ye mboka na biso ayebi. Ta omoni atamba mboka makolo combien de kilomètres? 15 885 milliards de mille sabords. Ataba mona makozo. Ozuloko makomande ngwana. Yelo funguli ya mémoire. Soki sikoni. Ibakite. Niko usala makamba boy. Soki ngana kusonga nzire nini? Tana ba kilometro ya beti. Po yibi mboka. Ayebi Sala ngani yibite. Kusonga ndingini. Etali yo. Upesinga mayele. Etali yo. Isiri. Zidane. Daina sokende boy. Sokende boy yibisa pe. Coach. Bifum. Coach bifum. Yango wana. Nazo yibisa yi. Sala tense soko yuki solo ya credit. Kuna kata mukere. Ukuzonga nzira Zidane. Zidane. Natali yo. Natali famille na yo. Natali bifuma nyo. Natali nande konanga enda makolo. Basusi. Ekota ngai tango nyonso na motema tango na zako ta betiti wa. Natire. Nazungi. Susi na sengi nango. Okoza kozonga kana mboko zako bimisaka mikindi na nzira. Po yebi mboka na Natire. Tala ngana munaka. Yoto ubanda kusura masoro ngana yu malamu. No, na suku yango tala. Zirana na exemple. Na zara sportif zero mode chef. Sportif ani. Sila. Ya nini? Umoni dogo yeso. Umoni dogo chana mpangwa. Nani kisanyuke no ngana zara makasi. Zidane na makasi nini? Osi mbona maboko nini?
okosimela maboko nini Sila, nazonda kusepre. Zidane tika okomemisaka ngambo yango na yebisio. Pura suki na sala kanda. okomemisaka ngambo Nazomema libendo. Zidane nazomema. Zidane yoka nani Natire. tosilengai na yo papier soki okufi awo na leta bayeba ngaite moto natindi tanke oyo omoni natindiki yo ampamba nazomema libende sila. tomola Mwana ni wanuchanka. Zidane tika nalomba okoya kobimisa ngai mokinzi awa na nsima tambola yango wana Zidane Natire oyo bino basala ngo mabe. Natire. Zidane Natire. bon keba na 15 800 km de Baula bimila kiboy. kutala Luambo mais peut-être amoni Luambo te soko moni ye na madilu baza kozonga awo kima wa mbangu soki takangi yo na nsima wana etali yo zonga wa mbangu bodo oyo mpenza nzambe na ngai nzambe asalaka ye na nkanda Président Rigen Poba et moi à Montréal. Président Rigen Poba. Boni Montréal ko. Te maka omoni na bengi opone pona signalo ke Trésor Maoula. Trésor Maoula motema ya Dora Katala na Brésil. Ah non informé ngai. Ye muto informé nga makambo wana tuna ozaka na Cape Town nani Josiane Mangenza. Josiane Mangenza wa Cape Town na Afrique du Sud wana. Kasi bango ba expliquer nga ndeyo studio yosenga kana za la poser bango no tubesinga pena za la poser donc na watante bino kaka. Tena bitu wana olia kitoko na kotisa Carabia. Merci président Rigen. Tena ça la confiance. Pour Xander ye akosa nga te lokwa webisa ki ye na benga yango pe na bengi. Xander. Te ya sala nga bien. Merci na rappelo na pourquoi pour le code. Ah merci la Sepeli. Te wana bi daga partir ba 22h na benga dia pour le code nga. Eh boyoka. Nyama boyoka bokasanga vivaka mbongo cabine. Bo comprendre. Bo timela bo mona ple. Na ko tongo pena ndako étage. Tu bina bo nini ba ni. Tu ba ba nini na pe bula mabe. On va na sana cabine. Mama. Mama. Oui. Unité ça. Batino unité. Mais batino na danger. Unité za la kaka. Unité à la police, unité à FARDC, na unité à Moura. C'est que batindi yo crédit yo ba unité. Ah longa crédit batindi yo crédit batindi unité. Mais ça na telo crédit. Yo do mwana kabili ba teka unité. Yo ba kanga. Encore mikolo facha télé même président de la République mboka télé ba lingi tu ba blague té na ba trafiquant. Ya combien? 5. Bon unité mais c'est pas ma bombe. Unité 500. Ça ma bombe. Non. Kitoko, chaud. Yango de komi. So yemba la sima balobaka ke batindi ngai crédit. Yokutu ndoza mkondo leki naona tindi asomilanga nini unité wana akani mwana mke ya bendi yonde matoi kumeka kate o credit boyi loko wana papa ça credit ça mabe isa mabe credit mon lupango nisana ngwa siruki uzwa credit abatu biswaswa bawo butulu lupango isa mabe isa papa lingo mo na koyipse loko wana papa lingo mo na ba faire no salaka zera mayele likamba credit waite fuko ibisa bango biloko fuko ibisa bango yango moni natindi asomela ngai nini unité wana nabenga nanu nani moninga na ngai okende auto kende Angola Dallas kasa Dallas na Luanda les grands caméramen kuna kasi yena nani na Zandere bande kuti mwana tata legi na mwana ya tata Kolo il faut ça na yé Papa client on va flasher.
Télémono, yo ringu buma joni. Crédit. Hein? Na on va bien on est une unité. Papa so boya makamba ba crédit So so me wa. Babi ndeza atekate. Allez baluka tala. Mona muso tukei. Papa ko so mo zubu ye mo. Ko lukila biso makambo yo kakate. Hein? Ah. Ndiyo ndenge mususu. Oyo usala makambe mususu. So crédit usire mo wa. Papa, yo nem to pese mo crédit. Hein? Papa, yo nem to pese crédit. Ah masa, attends, non, yo kasi kona. Yo pesa musala. Ngani mna? Asa papa musala. Na uliuza pesa musala, kama na upesa wa crédit na makasi. Yo vraiment na shuja yo. Ngana tini mwana sombela na unité. Yo ke upesa mwana we muke crédit. Asa na mwana kuzusela yo. Papa, zela. Tango yo sanga ke otini mwana unité. O ezaka. Hein? Zala papa. Toi pesa respect. Yo kananu, yo no pesa respecter. Nazala pesa musala. Nazulu babu. Même ça pesa papa. Non, pesa ngate ni batu ya nganya mwana unité. Hein? Sono bien, unité bino otini mwana. O eza kante ya la police. Na bi unité ezalaka na camp. Unité to unité, otini unité nini? Ya muwa to ya FARDC. Papa, hein? Soki oteka ba produit kukupata na libanye ne yo tiawa. Il faut kuluba. Baninga nyoso bazoteka tuzo mona matsabu. Bateka nde unité. Papa ngateka unité. Ah, alors yo teka soki unité. Soki ndi yo zulu bawana. Kadi yo pesi mwana yo. Papa siku. Ikulukira makamuna yibso ndengwana. Ukansata ko kuzungisanga makolu, ndenginde kuna ngona petenga lisoro, ndekuna yaba na usenge ba credit wana, azonga mbuka makolu. Fais attention hein. Ida mutambu. Oyo zutsanga. Ida mutambu. Biloko ngana sala nango. Oyo ngo kutsanga makanisa babe bwana nini? Oyo lupango yimako na tigala nango. So yo kupesa mwana yo credit, bobo zonga biloko wana to ndenge nini? Papa na pesa unité, na pesa crédit. Ngana pesa crédit, na zulu ba bien na tinda kia somela ngai unité. Upese crédit bwana nini? Upese crédit bwana nini? Boli yo kulukila batu ba Papa. Donc si vous vendez wa incompréhension de mimi papa isa âge. Hein? Yo tindi mwana ay ko somba unité. Maintenant explication ndeko que unité au mwana unité a endetté massa. Falo tika. Falo zo sele mbango yibisa na sala unité. Falo tika upese crédit bwana nini? Mais là la crédit so la tika mbango le. Ah, yo sala ka so bato ba yo somela ko musuze pana yo pesi ba ndenge zo lingelele. Mayile mabi. S'il vous plaît. Yo kanga s'il vous plaît. Crédit oyo zo kanisa. Que ya nyongo oyo kozongisa avec intérêt ndenge ezalaka kana crédit. Ya ona zo banga ndé makambo. Non, voilà. Papa HD mtesali obongo. Mais iba pe na kati ya cabine. Crédit ateka. Quand ndenge unité ya téléphone ezali, ndenge pe crédit ya téléphone ezali. C'est ça. Donc bomani pamba. Tozangu yebezali wa ndambo. Te papa yo limbisanga soki na lobaki masa bo excusenga so na saki mabe papa. Papa zali mwa comprendre. Limbisanga nanu, pardon. Na buzobo yizane muninga na mutu atsenga na ile yoyi. Poli kamba crédit na subangilila oyo. Ndenge yebisela inga na tirel. Izali ndengwana te merci papa. Merci. Papa merci hein. Merci hein. Merci papa. Papa age mais on ba mingi te. Merci papa. Merci.